Et l'on a aussi tout multiplié encore Bolingo et tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle Épée. La chaîne Nabiso, il n'y a rien que la vérité TV. Babiso, vous avez la première fois à côté là. Élément où s'abonner, cliquer cloche à notification pour Nakura Taraba, élément Nabiso. Donc voilà, comme vous le savez tous, dans la République démocratique du Congo, Perda qui n'a Babengi artiste Nabiso à Wilo depuis la mois de décembre. Donc voilà, le lundi en janvier. Le lundi en janvier, le lundi bazo. Donc voilà, tout ça bel et bien bon, on a 5 conteneurs, donc voilà, tout ça na famille awa. J'espère que vous bougez, vous recevez news, ma solo nyoso, n'engé écoleka awa na 5 conteneurs, donc voilà. Vous allez toujours connecté na rien que la vérité TV. J'espère que vous avez mon vidéo, n'engé ma solo écoleka awa.
Bonjour le grand journaliste. Tout le monde est en matin à Willow. Relation nous a gagné à Willow. Relation à Willow, ça va que à Willow, à mon frère Oyo, tu fais na mingi. À ça qui bon devant partout, à ça qui timide. Yango monique biso ba petit a fallu poupa. To bibe to ya matanga Willow po ça qui bien na biso nyonso. Ouais yango moninga ni chana yi. Niger Renaissance. Ouais, Niger Renaissance na supporter Renaissance mais na soda moko ya léopard de la SAP. Alobela aka fali poupa. Yango monique niveau ya bilambe senge ya eye. Wa. Siko relation zaki no na Willow leo yoki ya Wula kufi sala ki okoma. A Willow era kufi na talaki ke ya Willow asa mutalo engete. Asa mutumo boeki asala kana batu. En plus te yo a Willow kufi date moko ke asala accident journée mo boeki batu ya loenge bayaki na kin. Oui, Bataloenge bayaki na kin. Bataloenge bana. Bataloenge yo yebit. Jour à Willow akufaki. Et ça jour oyo arrivé ya musicien mo boeto mona ki alingaka ko maloko la ye pasana batu. Oh. Musicien nan. Ba musicien ba te be. Ke biso tanga kombo te poto ba wario oyo ke ve na biso bisa biso petit. Loba me otanga kombo yumate. Ofula yumate. Skondongo yoka ka Wula kufa saki accident le jour ya musicien na loyenge wana yaki. Oyo mo bombi kombo biso pe to yebite sikoyo na kata mutema na yo okondane musicien ou bien liwezaka naturel ndenge nzamba salam te awilo eloko biso te komona na moment oyo esaki eloko oyo biso to setandaki te to biki awilo amina biso mais akei na niveau mo boya ipo biso ba wario to salaka na ye to bisaki ozana esfo ba wario motenga marate yango mwe ba wario to kufaka ba wario mais to pesi kaka mes condoléances na famille nyonso ya Willow po to ko lo bate po liwese ya nzambe emso bongse ke journée wana eza journée ya Willow yango pe to moniki ya Willow asate mais ne loko mo boyenga na wario na ye awa ngala aka ngamo wario mais ba yebele na bato ba biso ba comédie banine mais to senga kana ba comédien bozala kana mu bozala na bomoko pota lelo na mone comédien munene na ye atia mais biso ba saper ya léopard de la SAP ba soda fali poupa ba wario to ye to soutenir Willow
tolanda ya ya ti place bakotika ye mais tindi ozolobaka yo oza soldat ya Léopard de la SAP nga nayebi Léopard de la SAP président na bino Kidimbu ye aza na ye na ngambo ya héritier watana begoga ye kutu mamba fali kuta loba ngo desko kuna po vivande na Léopard de la SAP ah ouais wana za président na ngai Muse Kindingu ah président na ngai masala muta jibe me mikolo ko mine sentiment wata mais tant que ngai ninja na yebi forme koleka Muse Kindingu oh so babi ko créer polémique bo mona oh mala nda yo na mama sala nga basele yo akunda guerre Muse na bandi forme te nga na komo nga Jani Jani eza Jani Versace ti omoni nga na lati ba Versace boy ninja oui na lati kombo na nga mais Muse eza na kombo mo ya Muse le père Kabila kufa Kidoda aza muto ka Kidoda aza joueur toyeba Kidoda mais niveau nga na za ninja omona tina Versace tina Sumba mais ninja comment ça fait yo boya président na yo muto ya sala rabino non ça peut sangana na ko boya président na nga Muse Kindingu po ya boya fali aleka na tefa lobi o ngai fali te boye mais na yeba ke Muse ona za petit a jibe mpiano papa chéri za papa na biso oya te biso to finga ba tuté to za na ligne mais omoni Muse ko motema se akomi to ko benga nini mikolo ba benga ni fataba ana bilamba ta ko modembele rite mais za président na bino biso za bilamba soki président na ngai aluka ngabe guerre na internet longolo na Léopard akolongolanga na Léopard fali apesanga bilamba koleka Léopard mobimba ya solo na minute na obotola Kidoda capitaine de l'équipe ya Léopard ngai ninja soda ya fali ipupa babon dimanche na maman na lelo dimanche te le droit jeudi amone droit jeudi ka lelo ba journaliste so boye bake nga na candidat na capitaine de l'équipe ya Léopard de la SAP. Merci. Kara bersi moi nandi ay koloba mabazolo ba bokoseli héritier wata makambo eza makambo famille awi lo balie kota botata na kota bo mama na bon bino moko famille botala makambo na bino bia botika okosela wata liwa ezaka bongo mutu soka kufi ba problème ya kebele ya kufi pona boye mengana yo tebi ka wila kufi pona carnaval ya héritier kindo kina lete zalaka te moto amona ke wila kufi pona famille yende mtakoyeba po biso toyebi te biso tebi ka wila kufi pona carnaval kena aux héritiers na tongo ya samedi to zala na bien le 17 décembre to zala na les ti ba lata ba polo ba kende ya ka fan héritier na carnaval ya ngone ko na biso kufi à part ça biso tebi na biso te ke o famille ni to bien ngote. Est-ce que l'artiste comédien est belé va rendre à Willow hommage n'a parlé n'est encore ezala qui peut lobi na famille de bovanda est-ce que l'artiste est belé va répondre présent? Oui, on a vraiment 100% d'artistes pour nous on a bango artiste à Willow bah on a vraiment 100% pour na bango bazoya air nyoso tout ça vraiment tout cas on le belate pour na bango 100%. Merci beaucoup.
Voilà, tosengi na participation moto zakate. Na baninga après, dise nous ça peut mana libanga. Photo banda cérémonie. S'il vous plaît, les acteurs de la place de dégager.
Ouais, Willow, Sangonae, écoutagi biso na kati ya tournage. Na tongo wana tozali deya na lia ya tournage. Tokaka ke non, a Willow, accident déjà toyokaki. Et ba groupe esalamaki, to luka mwa muke po, to sala effort, to soutenir ndeko. Ce que tozali na plein tournage tokaka ke a Willow atiki biso. En tout cas to kataki ba tournage pour na koyawa.
Nzamba a décidé dans donc voilà. Un mot à la famille biologique et à la famille artistique aussi. Famille biologique, oui. Mon père et moi, ou aza artiste, ou banda ipe ko sunga. Ils a douleur maka c'est pas nabino. Alors Nzambe mutape saki, Nzambe mutazui, boza makasi. Et pour nabiso artiste, et là on a aussi tout multiplier encore bolingo et tous a problème na batute. Il sanga a wilo na accident. Ce que vous avez un problème, il y a besoin de temps à réparer. Donc, il faut éviter les problèmes. Tous à la bonne mot comme on déco et vous permettre de tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Gogan Suprême, bonjour mes condoléances. Bonjour Abi Mavinga, pareillement. Merci aux artistes et puis amis Willow. D'abord un témoignage par rapport à la disparition. Voilà, Willow. Aza artiste comédien, on a écouté la Mirma. Parce que nous avons dit que nous avons informaté, nous avons pas Mirma. Quand Mirma a l'ongé pas modé, à ça qui groupe la synergie, nous avons le roi chef à groupe, il y a une petite répétition. En tout cas, pendant la répétition, nous avons répété dans Willow. On a la facilité à comprendre les camoumbaments, à expliquer. Et puis, ce coach, nous avons fait ça répéter, c'est la boue, c'est la boue. Tant qu'on a appelé qu'il y a des bongo. Donc, à Willow, on a sekane kaka il y a aussi lié qui a sekane kaka aya sekane ya sekane pa pambate ya bomona ki même kwa kufaki tulaki belé ango na bana ko kende nini ya mobiki si na showbiz na que jouer mais na kataki yango pour non bon parce que si qu'on dit mateka kula kufi nous na mona photo na mona kala kwa neti et on dit moi j'ai mon boye et tu vois ça na donc et ça ngapna mo mbri. Courage, tous les deux familles artistiques et biologiques, courage, à où le saké, à tête de Léli, à tête de Léli, à tête de lobby, à où le son a suscité, il y a bien un mal dernièrement, c'est que courage, à où la coupe na groupe na yo, c'est pas facile, mais ça qui est, je sais pas tout ticali, le club artiste, tout semble la rappeler. Tu vas pencher ming, mais belé, vous allez la diversité, tu peux savoir que Nzamba Zali, tout semble la cave de Tamboula. Waouh, le lobby, on a qu'une hésité, on a qu'une hésité. Et comme il y a 14 heures, à t'écouter la TV, on sait comment la télévision. Si il y a aucun, sans prier, sans nini, il a ticalé. Bisous à tout ticalé, tout semble la cave. Tu peux savoir Nzamba pour nous sticker na bisoté, pour la carte. Tu veux musique Nzamba trop, je crois passer de la fois le barango. Il veut que tu minimises en haut pour tout le monde. Et tout ça, on va passer de la foi. Tu comprends que tout le monde a un moment où ma bébé doit frapper trop. Voilà. Merci.